Bonne santé, excellence. Bonne santé, excellence. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais. Boni binobona. Ouais, biso toza bien, excellence, toza na. Wapi d'abord, Ozawati. Ouais, awa présentement naza na Beni sikoyo. Nga naza commandant ya bataillon spécial ya combat Njenglo tindaka biso na Gabon. Ba oyo toutaka Gabon. Bosaki formation na Gabon. Na ba français. Na bazwaki bino na Kisangani na ba français. Bazwaki ba élément na Kamina. Commandement ndenga na utaka Kinshasa excellence. Nayebi ke mikolo pe belenga pe muto tata mwasi chika pe asona mamemaka nge pa na yo. Tata mwasi chike sito ya pe pa na yo na ye. Tango azalaki vivant. Tango utaka ko investiture sikato yaka na ye na mois de janvier pa na ona oya. Oyambaka pe ngai. Ah non, na bosani alors, na bosani longo. A présenter ko alobi Serge azalo rola mwana na adopta et amemaka nga to sololi na yebisa ko mamba ba pêche et utuninga po bina zuba ide wapi ndena expliquer ko ke madame pala na poto et na pesa pe mokonzi moi ba ide à l'époque à son temps na yebi ke leki mikolo belle excellence. Boy. Na oui, leki belle. Boy, na bandai ko sola na grand frère Yannick Paza cousin. Moi ba idée ka excellence tangu toye na terrain ba réalité tozokuta et na moni volonté oza nango poto chape kimia na mboka na biso pe ba officier na yo toza na même volonté mais mabe tozo mon excellence nga esengi na yebiso vérité na est awa makambo nyonso zoloba ata bato musu ba meka ko contester na bandi so ba benga na ba commandant suprême il a raison il met des moyens azo sala nyonso koma bitumba ezosila te constant na sali bandanga na yawa na bandi soki otali ba rapport batawa nanga partout eleki ezobenga na mungunya tozo débouter zala def ezala mungunya nyonso forme nyonso tozo beta e mema beto kuti na Teresa ni excellence ya liboso eza problème ba effectif oyo lobaka ba régiment zoka ba régiment eza ba régiment ya Kombo na papier mbongo ezobima 1800 2000 soki balobi hotel misabango régime zobimisa 600 personnes 400 personnes et puis soki mungunya beti ba unité comme fanda nango balobi to sala 10 ans na front 10 ans ne dit pas que tout le temps ozobunda peut-être abunda pe 3 fois pamba bakoma okata bakoni bakoma na bango ko sala ba commerce et ba soda wana nde ozomona tango M23 beti bapalangani ngai na travailler mingi na unité ba ibu ezaka pe gérer na maison militaire tozalaki kuna na ruturu tango tozungomba liboso et bon comme biso ba unité spéciale ezalaka so esi bobeti fosiko bo replier botikeli ba unité de couverture mais baningo batikali ponga nazongi pa mbangu po nazosala po opération na armée ougandaise na Kasindi basangisi bataillon nanga na bataillon moya ba ougandais poto éradiquer ba ADF nyonso donc nazape na 3 compagnies nanga kuna mais na baningo batikali kuna excellence nde na lingi yo mokonzi na biso yeba bakonzi batika kokosaka yo mokonzi des ordres eza na armée yo ezosenga to organiser nga na yebisaki grand frère Yannick po nanga soko tuninga Serge nasala nini na kosengo excellence so esengo sola na excellence ya Rwanda to sala nanu négociation to négocier ba retirer no ba troupe to organiser armée au forme ezaleli to koyoka soni mokonzi bango bakoyebiso te bakonzi na biso ba phénomène ezawa eza makambo ebele soki nazali pembeni ya koyebisa mokonzi makambo ba mbongo a ration soki eye basala ba commission mais soki ba livrer biloko neti unité nanga tango na uti Gabon na yawa nazolesa soda 3 fois tango tokoti na secteur ya Ituri ya Nord Kivu ya Beni bazopesa o ration soko sali yo moko calcule ration à 20 millions au lieu de 27 millions donc biloko wana soda tango azoli ya bien te désorganisation eza na armée ndo zomona pays lokola Rwanda eza ngo muke mais baza bien organisé bien structuré et puis ba comme excellence ba sodo ba umelia soki mungunya peti ba kimi soda kombo zala na mbango ngai moko naza na expérience tangu naza na Mangina ba soda nga bazali na zamba bazofuye ADF nalo babimi na position ya unité ami ba bataillon récemment formé na Kitona babengi nga po babenga nga aigle to comme esika tel to moni ba soda unité ami signaler bango eza ami tozobima na sali esprit na kosi bango esi na signaler bobima babimi unité ami abwaki na manduki agangi bakoti na kangaka bango nyonso na manduki na beti bango ba makofi ndenge na unité na biso commando to salaka wana eza ba réalité oyo
bakonzo bazo diriger armée bakoki koyebiso te bakoyebiso ka excellence tout va bien tokoki kobunda alors ke nga soko tuninga ndenge nazomonela ba unité tokosangisa ba régiment et puis comme unité de réserve ezalaka te bakomi ko prélever unité supposé eza na kokola balongoli régiment ndeke kobunda na rupture ekomi kuna bapanzi yango kaka bongo si omoni suka nango bakoluka bapesa yo mokonzi na biso échec biso toza ba jeune officier tozomona makambo ebele nde tozosenga mokonzi otala nano organisation ya armée to bandela ko réorganiser ba force na biso po ba force toza nango eza prêt ya kobunda te taneti bataillon yanga bataillon moko nde